oyo zela peut utiliser mais bazazaki mo bala Thérèse a sauté a komi yangai Ernest Esopio yaya osopani bébé ozazei nako mukona ko bimisa yange ko zapande mutaka lezo mona na miso abazo boye ba mi mangai bo fansa Gabriel Botunaye Bellevue sala onini mutema mabe ya nini na biso ezana batu ba obenganga ba olela mon côté mi balete mi 4 5 ba olela ba mituna mais finalement eza nini bo meka ko expliquer biso Gabriel yaka na télévision yo loba vérité yaka na télévision loba Bellevue salanga boy Bellevue salanga boy c'est plus simple alingi batu ba observer attitude mo par rapport à matanga ya Jani Fay mais yazo ya pona ko pedisa moto azo bateka za mukolo oyo batu pe bayoka kaye dans Bellevue a mi koti saka na makambo ya Gabi kufela ke benga saka semblant na point nini ya Gabi loba ke ye alingaka na ye sila elle était claire te kolinga sila elaksi ko zala ennemi ya Bellevue te eza ya non so lingi sila elaksi te ko za ennemi ya Bellevue voilà en tout cas eloko wana batu fo balongola na mutu so linga sila wana droit na yo linga sila so linga Bellevue wana droit na yo linga sala ya Bellevue mabe ezali parce que na lingi pechanga il faut na ya ko finga Bellevue c'est ça le problème parce que na lingi pechanga il faut na ya ko koser la Bellevue makambo et surtout ba linga ko tenir compte ya Gabi aza insensé ya Gabi aza insensé les gars obenga mama pa benga yana biso po yana nga benga nga gangelanga daju mais tant yo obtenir ba propos sur produit ongana ya ko défendre que obengi vie bella la vidéo est déjà capturée to longoli to anango voilà tant obengi vie bella yeba ki oko assumer baba kuku ba lokelo $1500 ah bon ya Gabi yeba ki déjà Malika na ba camarade ne ba lekechu na ba camarade ne nyonso wana ba yebi ki ba sakana kana yo parce que ba yebi ki ba opeso $50 oye olobi biloba loba yozo kanisa ko zolo ba vérité voilà mais lisolo na ngana yo na banque sur Bellevue eza makambo ozoloba ate na télévision oyebi ke nazo comprendre te comment est-ce qu'on arrive à un niveau où les gens bah comme on a besoin il faut ba yo ka bêtise aussi facilement vraiment bato baocha Gabriel on t'aime bato baocha Gabriel nini c'est vous les inconscients vraiment si bino nde boza ba inconscient bino ndi bozu Gabriel na emprise na bino bozu le quoi marionnette omoni eloko ya Gabriel comprendre te bazu bango le roi ba marionnette bazu le bango le roi ba benga bango ba éclaireur voilà mais batu oyo attends s'il te plaît laisse-moi le temps oui bato bazana besoin de détruire Bellevue bana ba catégorie belé et ça bato ba linga ba détruire Bellevue parce que bazo estimer que Bellevue a allié bango ba pas. Or eza fruit à travail. Très bien. Et en plus na temps na ye. Na ndenge nzamba permettre il fait ça bon. Eza batu mususu ba linga ba combattre Bellevue baza milieu théâtre té. Ba comprendre que pour combattre il faut utiliser. Imaginez moi na moko aye à tenir na ya Gabi ba popo oye mo tenir sur ye. Ba olobani. Aza impoli. Tant ya Gabi aloba si faut bomona tina o akati wana soki mwana moko ya lobi ya Gabi tant ba okanga yo to komona tina o akati wana ba olobani vraiment ba olobani ba oloba za impoli très impoli on a transfert ya mbongo en tout cas bolongwa na ba agence oyo ya bapaya to boyite bapaya pe ba sa musana bango mais ezana ndeko mwasi oazo sa musala bien koleka ba chaîne bapaya RMT business voilà RMT business ezali RMT multiservice ezali à Mama Tina so ningo sa transfert en bon pourcentage ezamo mokie voilà pourcentage ezamo mokie au sali transfert ya mbongo na yo na Kinshasa na Angola na Afrique du Sud ça parce que to vaccine na Afrique du Sud au sali transfert ya mbongo na yo ozozo yango soko lingeza la euro ba pesio na euro soko lingeza la dollar ba pesio yango na dollar donc Mama Tina en tout cas bravoure makasi bozo continue ko pesa na bandeko ya média o bazo défendre ba bonne cause bo continue ko pesa yango olingo ça la provision ya biloko na yo ya Joël Njoli ya Sylvine Joël Njoli so olingo ça la yam de provision
kokende suko luka te contacter kaka ba numéro ozomona ya mama Tina obengi osali virement bancaire na yo olo se déplacer lisusu osali virement bancaire na yo bake kotikela yam siyambe biloko nyonso aza nango besoin loso masango fufu donc ya Sylvine Jolie Bianca OK maman Chantal Koupa voilà maman Chantal Koupa agence RMT ezali na service ya kokende kotika biloko nyonso oyo tindi ndengo encourager ka bandeko voilà soko lingo encourager bango sala yango na nzela ya RMT business ndeko palingaka famille Libota mama Tina aza parmi bandeko bazo soutenir vraiment mosala famille Libota olingo sala transfert atana ba activité tozaka nango contacter RMT business na numéro oyo ya mama Tina na numéro oyo ya mama Dali ya France au contacter yango pour que basalela yo transfert voilà ya mbongo na yo pour que koma na tango nyonso bo soutenir ba activité ya famille Libota voilà message na ngai yango message officiel et tout le coup ya bato ba otala biso matondo mingi tokotaka na etando eke na bino tobetaka ekuke te me boyambaka biso na bomesano nyonso na lobaka yango soki bino botali biso te seke biso pe tokotalama te avec Samy Grahamba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité nous oblige à faire des analyses. On est là pour ça parce que tous aba pandisango likambo ekoki koleka biso te soki tobesango kara c'est que zali d'ontologie na éthique na biso te to yaka pona koloba ba vérité pona recadrage. En tout cas un grand merci à Tatanza Kombato lala to lamuka e yo ben ngolu na ye soki to lali to lamuki to pesa ka e matondo poende mo pesi na pema. Un grand merci à Dadjuna Simaya Bilili Kuna, autrement appelé Red Chims, et Namassini Anthony, Baosala Moussala, à notre boss qui est Igetingi depuis États-Unis, Tonton Yamse Yambe, Bolangala, Bololenkemi, Bambote Nayo, et famille Bota, oye, 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 focus. Shalom, Maman Lobaki, Nalobaka Yango, Yambo et Toyota la vidéo, Nanga Samy Grahamba, Kimana Lombangu, Ota la film, Nabiso, Master, Maman a commis, a continuera toujours Kokoma, et Lelo aye na Master, Toebina, d'APD, mais a joué, na rôle a vraiment charge, ya film, Nenge Pété, Grazoaka charge, ya Torniol, et Lelo Master P, Boken de Kota, la histoire moko vraiment, qui toko makasi, et toko beta pe lisusu lisolo, ya makambo ele kapote actualité e benga biso to lali to la muki to boni ba sortie médiatique et na batu nyonso ba olobake mama pekisaki oui mama pekisaki ko finga mais recadrage ça toujours faut pas obobosa na yango tango mutu moko aye ko finga bien ko loba mabe à la personne de madame Belvie Kandi qui est notre produit to ko ya toujours na recadrage et lelo nazanga mon côté nazana tonton mundir ba le communicateur qui vit mieux lelo panepsa qui est atoza le communicateur qui vit mieux yara non pe na plateau na ngai po ye makambo nyonso ezaka oki atambolaka na moi te mais aye kaka po na bengaki na bitete fo ya toyamba yo pe awa na plateau ya Top Max officiel. Un grand merci à Yawili Moucheni 00243 le véritable et l'unique code mondial la fondation Moucheni Yawili Moucheni moto yebi pasi ya moto asungaka moto na tango ya pasi de génération en génération Azawana et pourquoi pas Olivier Songandila na kati ya window kona na mibi papa Alain Mateka tozaliwana pourquoi pas la grande dame Yola Kiss maman Tokos Yola Kiss maman Tokos depuis France depuis Londres bambote na yo daju soko zali loba moko na ngai fungolela ngai etando ikenanga parce que le loto yo solo la na ebite tonton mu boni na santé boni makambo nyonso eleka tout ça non wana. Des communicateurs qui vivent mieux. Ouais, Samy Grahamba. Bonjour à toi, Samy Grahamba. Merci, bonjour à toute la communauté. Bonjour à tout le corps théâtral congolais. Sangwezali, arrivé à Matanga à Janifai. Voilà. Excusez, le mot déjà dans Mikilia Poto. Le long à 18h, bazo embarqué en haut. Bateau bateau après, donc à 18h, il est qui? Voilà.
bazo embarquer yango na avion pour que eya boye donc attitude toza nango ya matanga eza yango wana voilà mbote na bandeko nyonso baotala biso baabone na biso balingaka biso donc voilà. Toute la communauté de la famille Libota, en tout cas, Tozawana, et tonton Moubabi, matanga ya Jani, niveau bande connaît, baleli, au sens, bon, les la paya Jani, net si ba perdre, net si ba zangi, bon, les la makasi, surtout Maxi Bondo, et affection, hein. Bon, je pense que Moutounion so a une intimité naïe. Voilà. Na mouei. Et ça na Moutoumsou so là parce que azo regretté Moutou accueilli. Et ça Moutoumsou so azo là parce que Armi Lobela, peut-être son azaki na pouvoir ya ko aider. Voilà. Il fallait na sala ngo to na linga ki ko sala yango. Il fallait na zalawana, peut-être qu'il n'ait commenté. Mais je pense que na retrouvé ba ene na biso ebele. Autour il y a recueillement, il y a corps, il y a dépouille mortelle, il y a Djani. C'est ce qui veut dire, c'est un langage pour dire que les comédiens, bateau baloba qui va comédien baza divisé. Voilà. Mais au moins n'attend où il y a passé, n'attend où il y a dernier demeure, bakutani wana pour nous rendre hommage, nande kona bango. Mais je pense que ça serait mieux. Tout ça la rayango pétant ou tout ça non a bon moi. Mais on ne refuse pas moto oyo à Monique il faut y rendre quand même dernier hommage à Salipé Mabete. Donc voilà. À Salipé Mabete, mais balobi la brune pas ayaki wana ayaki ya aleli. La brune ayaki, la brune naza mama bana ya Jani. Histoire ya makambo ya la brune ya Jani. Je crois que tout débattre moi après enterrement parce qu'il y a à boire et à manger. Voilà. Et ça na maramususu ninge bino bande ko internet pour bien tout à bordure. Peut-être que matière et consort tout traité en moi après. Après. Parce que biso tout ça déjà na attitude oh il y a corps et longwe. Voilà. Et zoya. Donc on préfère faire ça comme ça. Voilà, et il y a Jani Moko, to melawana tepo makamaro baiser belé que soki mukolo akokufa mutakozala na mupanzi bien na mutu ya cercueil eza Sylvie Moliso yende akoza batiko ba tuna ya mawa koza côté nini ya olela neka etaki papa mwana. Déjà sur bazan la parole il y a Moei. Bazoluka parole ni pour que contredire bango. Il y a lobby makambo oyo abano ressentir réellement que mutfa zaleza Sylvie. Bat bowling parole nini. Soto bito kota na nenga polémique moi moké. Maogi mvule auto sa vidéo moko alobaki clairement que mobali na ye apekisi aloba makambo na donc a reconnaître kazana mobali na ye ce que ba associer suna ya Jani pour na sentiment nini. Voilà. Mais ba comédien pe ba cotiser pour pas actrice ba Jani. Té. Cotisation basali ba pesa bana. Ah on bana. OK. Ya mawasa makamulwa manikete. Azana mobali me continuera kotanga komba babia. Asa bongo. Asa la boy fallait lingo botela mwasi ya babia mukanda pendant kazana mobali wa laksa kazola ksa ba délire na bango azola ksa vie na bango mais azo continuer ko ba fallait robotola mwasi ya babia mukanda te. Ya mawasa lokola manikete. C'est exemple à suivre te. Mais ba comédien na pe belé ya CD baza ba kenda poto sentir comment ba to pe belé hein baza poto ba comédien vraiment belé na poto. Baza belé. Voilà, maman Belleville a commis le sous Mastor et dans la vidéo oyo ya sous les drapeaux automona maman Belleville ndenga jouer to moni na personnage mosusu ayena on peut bon eza bateau peut-être ba moni en première fois madame Belleville quand il y a un film moko a joué voilà Shege batba ke lukonga mo pena bossa na titre ngo je crois que le roi na lo bien autre na émission faut na tout dans les titres film ngo a joué Shege Azara yanke voilà donc bateau bazo kamwa personnage oyo a joué na film oyo eza bateau oyo ba sepela komona ye a joué na kolela na tristesse bango nde ba okamwa ndenga jouer na personnage oyo mais bateau ba ebi ki azana ba facette ebele ba okamwa na bango te ba ebi ki asala ngo nyonso et puis bateau ba observe que bien ba mona ki na ba film ebele azana attitude abimisara voilà azana toto ça la film moko na kandisa oncle Bado
Bellevue a joué qui moi si à Marathon. A joué qui moi si mon dada compréhensive et patiente. Voilà. A joué qui moi à Marathon. Donc voilà. Voilà, Mastor, Batumingi Toyebi Nada, autrement, Naki PD, ma mère, maman Bellevue a joué, c'est Naki Mastor. Tout le monde a filmé déjà, na 16h30, Bolandango, na Bellevue Télévision, Bellevue TV. Film Mastor, comment commentaire? Non, je pense qu'il y a un film Mastor, n'a pas commentaire, je vais recommencer ça ici. Et ça, première fois, Nada a joué Mastor, ça on ne peut pas mentir. A joué déjà Mastor, on va filmer Moussoussou, même place à où tu n'es pas présent, Caleb. Voilà. Hommage à ces grands hommes. Parcours, on a Ezali quand même glorieux. Nada a joué déjà Mastor. Voilà. Mais cette fois-ci, il a filmé Mastor au Bachien à Combo. Il a charge à filmer. PC charge à filmer, mais je pense que Nada, c'est un très bon acteur. Il charge à filmer, bien que chaque projet a des films, charge à filmer parce qu'elle sait s'en sortir à jouer à Pérol en bien. Bachien et Mastor, Madame Bellevue a pécibiso contraste. À Tché côté, on affiche Mastor, on a temps fort, Bachien plus. Tableau ya Naomi Ngolela ba passer message to yebi oza parce que Madame Bellevue a ko dévoiler biso on a souka filmer to yebango déjà son Ngolela zana nini bandeli filmer donc ça nous accroche à ça les différences où ils ont ba temps fort to monara si l'affiche c'est Ipman bon mona Ipman mais na affiche bon moni Mastor mais na teaser bon moni Ngolela y est vraiment té Aleki juste quelques secondes. C'est une autre façon de réfléchir, c'est une autre façon de penser. Et pour nous battre, occasion awa. Et là, on a l'obaki. Madame Bellevue a anticipé Makambo et Zoya. Voilà. À sa lecture et à la société. Qu'est-ce qui s'est passé? Film Oya Komango Kala. A tourné et Biminde Lelo. Mastor ya film Kala. Film Kala ya Kalate Keza archaïque non ils a film à tournango peut-être vague oyo ya makambo bazo loba makambe belé sur homosexualité sur PD sur consort et zo qui nous en plaire au ésuité voilà à tourner film a tient aussi sur l'espace public et sa réponse mon abande bonio so ba mituna Madame Bellevue azo lobate pona nini akolobate pona nini OK. Et sa réponse. En tout cas, tu me dire, éclaircir biso non nous pour te belé dans commentaire ba loba so boyo ça l'émission moko boy na forme et recadrage ba loba maman Madame Bellevue a pekisa ki biloko yo. Est-ce que ko finga na recadrage ezali le loko moko? Bon, je pense que pour nous non bazu maîtrise ya recadrage té. Recadrage c'est simple. Ba propos o eza censé té ko la tenue un espace public. Tu vas pour nous recadrer yango. Pour na ko yebisa bandeko bo tika lolenge bozolobela. Bolobela ata boyime na makanisi na bino. Et puis recadrage ezobota ba fruit nango. Lelo bandeko belé ba comment comprendre que moto akenda bien té. Moto akenda bien té, moto akenda bien té, c'est grâce à recadrage. Et en plus de ça recadrage ezali terme oyo il faut vraiment te familiariser pour te comprendre que ce qui moto alobi mabe il faut te zongisa ye na nzela. Très bien. Donc pour na bandeko bazo quand ça recadrage eza polémique recadrage différence nango na polémique nuance ezali recadrage azo récupérer magam oyo il faut bandela kolobate pour ba ibisa okoloba yango te. Voilà. Donc recadrage eza polémique te. Eza polémique te. Et sur ces recadrages joue un grand rôle. Sur quoi biso tozo ça la promotion ya produit na biso ezali Bellevue. Donc tant on motoyer alobi ba propos oyo Elingue salirié, où ils ont collecté la personnalité. Nous avons le devoir de recadrer cette personne et de recadrer ses propos. Très bien. Voilà, tu as la zone de recadrage. Vidéo oyo ya ser na biso oyo biso nyonso na balance na biso ba otala biso parce que to ba télévision bato ba otala biso baka bazo baté. Voilà. Oyo Zela peut utiliser. Mais bazazaki mo bala Thérèse. A sauter a komi yangai. Ernest Esopio. Ernest Esopio yaya. Osopani bébé. Oza zei.
na mutu nanga non. Non. Jamais. 25 ans. Jamais. Même 30 ans. Non, ça monte. Même 35. Non, soit 40 n'a pas si. Bambendre bakosaka nanga te. Tokotama bamboka. Tokotama bakote nini oya osaka nanga. Nakisasa oyo kutinga. Botan alo bakwa iba sekele na wana bango basonga. Babimisa basekele. Oyo eza so na ondima. Babimisa. Ngape na zo ya bango. Yele. Ngakutu bakoya komemanga bazuli komoko bapanzi koto bazuli komoko bapanzi koto amemima nde mutakala mukona kobimisa yange kozapande mutakala ezomona na miso abato boye bakomema ngai na ntina rouge ezaka na kati ezomona te ngakuseke nanga etalinga nga moseke nanga nabimisaka moso moto abimiseli ngango mabe oyo bakobimisela oyo yebi te ngai sekre nanga nabimisaka mpona tala émission moko tout à l'heure balobi ke ndenge ngai sekre nanga nabimisaka na ngai ngaka na sekre te oza sio te babimiselo makambo moko bokoyo te neti ke mobali aza ye mbali nanga na ndima so azalaki na ondima na ondima wande omona secret elle me connaît pas elle me connaît pas de nakondima kitoko à l'aise nga na lokwa bango te bazosiba na bazopupula nga te nga na kondima na ondima eloko na nga moko na sukulu yango nga moko ata boyelinga mwana ya 16 ans ke na bima na ye soki eza ya solo na ondima donc mwana oka bimi wana azoloba garçon te wana nde bautilize ye akosi na ye bautilize ye oyebi mokolo nabenganaka prince lwamba kanda nakasakenda nango te voilà tonton mutu analyse nano makambo oyo balobaka baka baéducateur to éducatrice ya masse komona ser na biso makambo aoloba na etando eke oyo emérité te omona makambo oyo nyonso azoloba on dirait avec rancœur à la personne de Madame Belleville. Bon, je pense qu'avant de kota na kati makambo balobi, je dirais bien non préciser na batu ba la biso. Voilà. Il y a Gabriel. Ba propos à tenir relaxé qui a mal éduqué. Pardon? MKP a mal éduqué. Parce que pourquoi tenir a mal éduqué. Na journaliste. Na invité bazaba mal éduqué. Parce que ceux qui aiment Azala qui est éduqué parce que tant on a talaray. Voilà. Na estime quand même que c'est une dame qui se respecte. Voilà. Mais bah propos où elle permettre puis tiens on attend fort. Tant on on attend fort sur ma tala qui avant publier parce que la chaîne l'appartient. Voilà. Donc MK a mal éduqué. Invité na épée a mal éduqué. Parce que au moins à un certain niveau de la vie, voilà. So bandi au kola, il faut développer sagesse. Nana le Solomon on ngana beta mena beta on émission na hoté. Nathalie ba vidéo news. Voilà. Non c'est là vraiment une vidéo moko. Mais non peut sakaka moi idée. Moi idée, voilà. Na zala na banque na kendaki ko modifier mot de passe ya carte na ngai, carte visa na ngai. Nakutane na Gabriel. Mam to sola qui na beta on émission mosusu. Après. En fait, bandeko na biso o botalaka biso nyos. Voilà. Tant bolande émission na makambo nyos no lo banakati. Je vous jure que c'est vrai. OK. Et avant na lo bango, je vous dirais que Gabriel a totalement hypocrite. Gabriel a totalement hypocrite et Gabriel a lobby que ngana za muto ba sarana na été ba pesier moi quelque chose pour ba manipuler. Ba utiliser na osenga Gabriel azonga na ba émission na chaîne ya Malika, je donne bien précision na chaîne ya Malika. Émission ngo mutayambaki ye comme on a eu ya tant dans sa vidéo wana ba talango. Voilà. Malika lo beboy. Biso to lingana biso ko yamba ya Gabi. Puis na vidéo ngo.
biso tolingana biso koyamba ya Gabi parce que ya Gabi bato théâtre bazana un problème na bango ya Gabi tango yaka alobi biloba loba na et pesi biso matière donc ya Gabi yeba que déjà Malika na ba camarade ne ba lekechu na ba camarade ne nyonso wana ba yebi ki ba sakana kana yo parce que ba yebi ki ba opeso $50 oye olobi biloba loba yozo kanisa kozolo ba vérité voilà mais lisolo na ngana yo na banque sur Bellevue eza makambo ozolo ba ate na télévision dans la TV a changé à yo be caméra oui très bien que na comme contraint ya ko tia appel ya ngana yo na regretta ngote na regretta ngote na comme contraint ya ko tia appel ya ngana yo parce que makambo ko loba na TV eza ya lokuta makambo ozolo ba awa pour satisfaire bato bana besoin ya la buzz eza makambo yebisa nga tetan to kutane na banque et puis yeba que non ça vidéo non dévoiler makambo yo soleil na nga na banque oyebi que nazo comprendre été comment est-ce que on arrive à un niveau où les gens bah comme na besoin il faut ba yo ka bêtise aussi facilement vraiment bato baocha Gabriel on t'aime bato baocha Gabriel nini c'est vous les inconscients vraiment si bino nde boza ba inconscient bino ndi bozu Gabriel na emprise na bino bozu le quoi marionnette Gabriel a dépassé ma limite a dépassé sérieusement ma limite nana bande ko mususu ya famille bota ba bengi balobi bo réagir té parce que bo pesa Gabriel visibilité mais je crois que cette fois-ci je ferai une sortie médiatique où vraiment je vais briser Gabriel de tous mes mots. Gabriel a camarade ba Mida. Ya. Aza camarade ba Mida. Ba Mida oyo aloba clairement. Nzambe pona nini air Bellevue melaki poison kufa kité. Nde camarade Gabriel, nde camarade Sila. Mida. Gabriel Tangwazoloba que Bellevue il faut et Bellevue atali atamatanga janité. Pour observer akangisa mouraté. Gabriel fallait olasa musala na télévision. Il fallait benga sila ebsa sila matanga janifa ezana photo ezana poto plutôt. Futa métro yaka ko assister na matanga ya Jani. Oh azonga déjà. Te. Là kuna na yebi na ngati. Mais so azonga ki matanga azakuna za matanga te ma. Azonga déjà. Na yeba na to yeba pe makamnendeni. Ah. Fallait ebisa sila akene matanga ya vieux Jani. Omoni eloko ya Gabriel comprendre te bazu bango le roi ba marionnette. Bazu le bango le roi ba benga bango ba éclaireur. Voilà. Mais Batou oyo, attends s'il te plaît, laisse-moi le temps. Oui. Bateau bazan a besoin de détruire Bellevue. Bana ba catégorie belé. Si. Et ça bateau ba linga ba détruire Bellevue parce que bazo estimé que Bellevue a allié bango ba pas. Or eza fruit à travail. Très bien. Et en plus na temps na yé. Na ndenge nzamba permettre il fait ça bon. Et ça bateau mususu ba linga ba combattre Bellevue bazan milieu théâtre té. Ba comprendre que pour te combattre il faut utiliser ba comédien. Voilà. Les couleurs ba comédien, ba baxi ba chroniqueur. Oebinga na bimina na ya Gabi par respect. Na bimina e obimina ye Kobimat, en fait, na mona qui est na banque. Par respect à Zamukolo. Je n'ai rien contre la personne de Gabriel. Mais ma caméra à la télévision, en tout cas, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Mais tant qu'on a moni à sa grande sœur, on s'est salué. Ma caméra on a on a une vidéo. Vraiment, on a toute une vidéo pour ça. Nathalie, Ye, Nabi, Soki. Pona yaki tozaki na Karamasta mobo. Na biso na Mati tozape na Samoy. Sert apparemment aza sous ma cité. Na telemi na zeliti azui moto a Mati. Tanga azui moto a Mati, ndenga na kena na koti na carte alaki. Ayebi makam na yebi seki face à face na banque.
nayoka ki esonité abimi se comportement bateau baza na UBA bamona kiti na yebise toza na kati ya banque tozali na kati ya banque affiché comportement mosusu oyo ayaka nango na TVT. Heureusement message oyo apesa nga na pesa belle vie na tika opesa ngo belle vie te ti lelo mpona monaki yango eza important te parce que makambo oyo lobaka en dehors ba caméra mais ntango oyaka na télévision omona na expression faciale eyebimisa rage eyebimisa rancune rancœur na kati ya motema. bofandisa Gabriel botuna ye belle vie asala o nini so bofandisi Gabriel botuni ye belle vie asala o nini akozala na réponse te akozala na réponse te. Ale bana wana ya mike legetu obenga mama po abenga ya na biso po ya na nga benga nga gangelanga daju mais tango yo obtenir ba propos sur produit onga na ya ko défendre que obengi vie bela la vidéo est déjà capturée to longoli to nango voilà tango obengi vie bela yeba ke oko assumer baba kuku ba lokelo $1500. Ah bon? Parce que aux années nous avons $1500 le lot qui est 2 ans. Si le lot fout en côté. Au fout à 400 si le lot qui a nous avons 1100 au fout en côté. On va assumer ma propos na yo. Mouté mama be ya nini. Na biso ezana batu ba obenganga ba olela. Mon côté mi balete mi 4 5 ba olela ba mi tuna mais finalement eza nini bo meka ko expliquer biso. Gabriel yaka na télévision yo loba vérité yaka na télévision loba belle vie salanga boy belle vie salanga boy belle vie salanga boy c'est plus simple. Voilà c'est ça aussi. Aya lobela biso likambo mama belle vie salaye oya koma ko ya à chaque instant. Gabriel aya na télévision aloba belle vie salanga boy belle vie salanga boy belle vie salanga boy c'est très alingi batu ba observer attitude mon par rapport à matanga ya Jani Fay mais yazo ya pona ko pedisa moto azo ba te kaza mukolo oyo batu pe ba yo kakaye. Très bien. Ça fait mal hein. Gabriel aya na télévision aloba makambo oyo belle vie salaye c'est très simple. Le roi a utilisé un moyen à télévision aya na télévision aloba belle vie salanga boy belle vie salanga boy belle vie salanga boy. Comme ça, nous allons dire, ah, maman, nous sala Gabriel Boyo, sala boyo, c'est un pardon. Voilà. So Luki, au monde est l'autre. Si quoi, comme il réclame, maman, à l'objet en passant. Babé n'a quel sauté. Toi, en terrain, on a un maman Mickey. Il y a Gabi a dépassé la limite. A dépassé la limite, nous sommes. Et nous, on a. Oyo zanango oyo memi otina niveau obosana kozana ba koko bandolo baba bêtise na télévision o bandolo baba insanité na télévision na journaliste ozana ye ole a retiré à ta parole a bongisango azo sepela MK musala bosala rezara ya nini. Moi je suis pas chroniqueur. Voilà. Moi je suis pas chroniqueur. Na comment yo sa banalise nanga débat balano MK bosa musala nini. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de vous? Parce que vous avez besoin. Il y a encore ça va vu. Mbongo boko ça bosala nango nini. Parce que si le lope bozelaka code. Si le lope bozelaka code. Bobo tabana ozwa pena émission yo salena Gabriel. MK émission salena Gabriel o chango pembeni mwana no azabotalango. Pourquoi ni bana baninga batalango? Vraiment. Ce qui yo ko tient mission na pembeni ya mwana na yo botala yango bino mibale, tu dois être une mère insensée. Pourquoi o tient yango na YouTube po bana baninga batala yango? Vraiment. Soit c'est de la sorcellerie. Apparemment c'est aussi ça. Vous êtes mal éduqué. Vous avez besoin de nyonso ba comme mal éduqué le quoi bino parce que Gabriel dit très bien dans sa vidéo moi je n'ai rien à perdre. Abi ça sambwa na e. Yes ça sambwa na e. Donc le roi Gabriel a sambwa. Le quoi moto bino bo défendaka a sambwa. Parce que moto oyo ayana lisolo ya nani si la banda bimana na madilu eza barezi moto ayana lisolo na télévision. Donc le roi bo checker il faut de bon excusez-moi pardon.
Vraiment. On calme les émotions. Famille Bota. Vous se désabonner à la chaîne MK. Vous êtes abonné kuna. Vous se désabonner à la chaîne Lekechu. Vous êtes abonné kuna. La chaîne Lekechu comme on a Leke TV, comme on a Congo Liziba. Chaîne MK comme on a MK et Yokani. Vous se désabonner. S'il vous plaît. Tobo ite bo transmettre biso information. Mais esa biso susu pasi makasi koleka tango bino bo kenda ko taba chaîne wana. Autant bino boloba ki bo soutenir Bellevue na motema na bino. Biso pe to soutenir na motema na biso. Voilà. Tango bo yo ka pasi bo transmettre biso pasi wana. Désabonnez-vous. Bo bloquer ba chaîne wana bo tala ngote. Chaîne bo moni ba tie elongi ya Lekechu boy ba ki mama longe zate. Chaîne o bo moni ba tie elongi ya MK boy ba ki mama longe zate. Chaîne o moni ki ba tie Gabriel boy ba ki mama longe zate. Désabonnez-vous bo tala te. Il faut to lo bana ba langue nini. Mais Gabi mtema mabe mona ni penza makasi ya aloba likambo ngo madame Bellevue asala ye. Yango na lobi na sengi ya Gabi. Sala vidéo loba makambo Bellevue asala yo. Koluka yo zara muta vérité. Ko batama na sima batute. Loba ke ngai Gabriel Bellevue asala nga boye parce que na ba vidéo totala. To mona ke oloba ke atana na tournage te na kendaka ti place Bellevue za na tournage azumbongo wa pesi ngai. Oto ebi yango na. Parce que mbongo Bellevue apesa yo okenda osomba biloko na olamba kawana na ba émission na yo e kangama na mungongo ya kolobango. Ayoloba. Tamso eza rage mama Bellevue benga kina ba film insulté yango wana ou bien poye pas loba. Est-ce que muta tourna na mboko ezaka Bellevue? Vraiment. Cardozo tournaka, Gesho tournaka, Pierrot tournaka, Dinana tournaka. Voilà. Muta tourna ezaka Bellevue ta? Pour il faut qu'à Bellevue n'a bengai. À reconnaître quoi en Bellevue? À reconnaître que Bellevue TV est équipe nationale. Mais ce n'est pas de cette façon qu'elle doit réclamer. Et puis nous avons besoin de bercer. Voilà. Nous autres déjà les mieux aux hommes que oh maman mais azo kende déjà. Mais il faut kende il faut benda batu. Point. Elle s'est dit arrêtez vite. Arrêtez vite. Et ça me tient ma bien arrêtez vite. Qu'est-ce que me bien ya tango mona muta ozwa. A souffrir te. Ta potang basala ke mission na leke tu lobi moni ndaku nanga. Donc a souffrir te. Ntema mabe kaka. Ah, ngamo. Vraiment. Ça passe ya. Oboni. Théâtre congolais. On dit que comédie a besoin de continuer à souffrir, réfugiés à Poto. Au sa théâtre, un objectif, qu'on a besoin de Poto, on a besoin de Poto, on a besoin de Poto, on a besoin de Poto. Les lois comédie comme une facilité, à quel Poto à boire Singundate, à quel Poto en tant que Congolais, à Zongi en tant que Congolais, on dirait déranger Batou. C'est que y a des soucis à Poto, hein? En quelque sorte. Sami Grato, toute émission, s'il vous plaît. Donc, je dirais à Nabanderonios, Botabiso, famille Botabo, Gabriel, ce n'est pas une bonne personne. Donc, ce bon émission est beau zapin. Lekechu, ce n'est pas une bonne personne. Lelo, à Bombani, à Koki, qu'on retenir soif naïté, à oser qu'on le vie bella. Voilà. Donc, vous êtes désabonné à la chaîne Nénion. On n'a pas si bien comme la chaîne. Voilà. Vous êtes désabonné. Vous êtes désabonné. MK, ou peut-être dans l'émission, on a parmi Babakou, Kazatana, mon lenga au Kanisa. Mais Lélo, la chaîne Andimi a publié une sanité parce qu'elle en a besoin. Il y a 21 000 vues. Bande on a vu sur le Nigeria, ça a 500 000, 600 000 vues. 1 million. Au talipé, 1 million, au talipé, 4 insultes. C'est de femmes irresponsables. Très bien. C'est désabonné la chaîne MK. Kota la été so moni longine, kota la été ko pesa crédibilité té. Ceux qui vraiment ont vraie famille de Bota. Kota la été ko pesa crédibilité té. Voilà tonton. Tokenda roluga nini kuna. Biso de fois trop tard parce que tous on a besoin d'informations pour te corriger et le remobouer. Maintenant biso misusu tous on a besoin de corriger té.
tokende kofandela ka ba chaîne wana po to miyokisa motema pasi donc nayebi pena ke moto ezikisaka ngamo na zwi loboko na nga na chaîne moto pona zikaka so moni déjà elengo leke tu yeba ke eloko malonge ebima te so moni elongo barezi yeba ke eloko malonge ebima te so moni elongo ya oyo nani Miss Lolo yeba ke eloko malonge ebima te so moni elongo ya Gola yeba ke eloko malonge ebima te ce n'est que des insultes des diffamations et consorts voilà boketa la ngoponi. Voilà, tonton Moumé, apparemment on dirait bango ba comme na bango na monopole ya rofinga po ayebi ke so afingi ya ke makala sali 2 jours 3 jours abimi. Bah na bango libre ayebi ke so afingi ya koti makala après elle abima na il s'en fout bien elle s'en fout azongel na elle lisusu kaka même mafinga. Bon, peut-être que notre justice les a ba faiblesse mais avec l'espoir l'obésité. L'obésité. Voilà. Bandeko va estimer que faiblesse on qu'on dirait éternellement et ça vie na bango. Voilà. Mais moi je pense que pour un bateau tozo est vrai pour que ces pays aient quand même une couleur satisfaisante l'obésité. Voilà. Problème est ali bateau peuple azwaka ba konzi o yazo mérité. Voilà. Mokolo bateau biso bateau. Yamboka auto bando telemena réellement banti valeur makambo ezati bat mamoni ngana kenya moi likolo c'était normal voilà omoni na bateau baza censé eza basi lokwa ba MK botie bango na liste ya basi bazali insensé parce que elle trouve plaisir balo baba insanité balo banzoto ya mwasi na chaîne na ye mais lobia ko ya ko se plaindre tala ba fini nzoto ya mwasi na chaîne na ye mais na chaîne na ye a relé yango et puis quel lengia ko lekisa yango na peuple baza conscient va se désabonner facilement. Oza inconscient a continuer kolanda MK a continuer kolanda lekechu bana na yo ba sembler na musalo MK sala ba ressembler na musalo MK sala ba ressembler na musalo lekechu sala. Maman moko na pota bengenga to chité wana lobi pourquoi madame Belleville a mi kotisaka na marambo ya Gabi akufela ke benga saka semblant na po nini ya Gabi loba ke ye alingaka na ye sila elle était claire. Te kolinga si le laxi ko zala ennemi ya Bellevue te. Non. So lingi si le laxi te ko za ennemi ya Bellevue. Voilà. En tout cas eloko wana batfo balongo na mtu. So linga si la wana droit na yo linga si la. So linga Bellevue wana droit na yo linga sa ya Bellevue. Mabe ezali parce que na lingi pechanga il faut na ya ko finga Bellevue. C'est ça le problème. Parce que na lingi pechanga il faut na ya ko koser la Bellevue makambo. Et surtout ba olinga ko tenir compte ya Gabi aza insensé. Ya Gabi aza insensé. Donc en tout cas hypocrisie à niveau hypocrisie. Faut na retirer nini. Parce que une femme au azali sensée ako ya na télévision te parle baba insanité au alobi. Vraiment. OK. Azotanga na nzoto ya mwasi tina kati. Une dame, une femme qui est censée akoya makamwana te. Imaginez moi na moko aye à tenir na ya Gabi ba popo o ye mo à tenir sur ye. Ba olobani. Aza impoli. Tant ya Gabi oloba si fo bo mona tina o akati wana. Soki moi na moko ya lobi ya Gabi tant ba okanga yo to mona tina o akati wana. Ba olobani. Vraiment ba olobani. Ba oloba impoli. Très impoli. So tant ya Gabi alobi yango. Au moins moto on habite sur aza borné sur aza mayele toi aza mayele toi sur ka bota toi botate sur a botate c'est aza na ba neveu aza na ba nièce ba ombele ba bota o ba ndekone ba boti mais azo encourager azo ba ya Gabi o lobi bien azo ba ya Gabi o sali bien non ya Gabi personne ne te permet ya pota Bellevue bozoba personne ne te permet personne ne te donne la liberté de venir dans le pass dans l'espace médiatique pour na ko prononcer ben sanité si tu te poses na liste ya ba femme insensée reste insensé comme tu es ce n'est pas l'éducation que nous voulons pour nos enfants ce n'est pas l'éducation pour nous que nous voulons pour nos enfants so za capable ya kotanga ba parti ya mwasi ya nzoto eza yango te biso tolingi pona bana biso sala yango na ba MK bo tia yango na ba privé na bino bato bolanda bango yozo kanisa pour tout donc parce que il faut détruire Bellevue vous êtes capable de tout vous êtes capable de zapper votre personnalité parce que en prononçant des insanités yo kanisi le rose détruit ka Bellevue mais au exposé bo zobana yo après tu viens dire que ngana za mongo ngana za mongala ba mongo bangala habillé par moi na ki
kobotama na mboka eza insulte parce que alobi ba mboka tie mo bebo uti ba mboka boya coloniser biso bana kin Au départ déjà motofa za la maïe était pas kanisa que moi na mboka za inférieur et pas na yo kinois. Et puis dire que naza kinois et la cité que pour prononcer ba bêtise ya Gabi a prononcé. Ba bêtise ya Gabi a prononcé, ça ne définit pas les Quinois. Si ce que ça bonde ça nous définit nous les Quinois, je suis désolé, je préfère être moi na mboka. Vraiment, très bien. Je préfère être moi na mboka ou azo ressembler na Petit Banda. Je préfère moi être moi na mboka ou azo ressembler na Jean Goubal. Je préfère être moi na mboka ou azo ressembler na Bellevue. Voilà, très bien. Donc ce que la moi na kini ya wana en tout cas ba Quinois bolongolanga Quinois. Voilà. Bolongolanga pena Quinois. Ça fait mal, hein. Comprenez vraiment qui recadrage. Pour na ba commentaire beaucoup ma mingi ke mama lingi makambo te mama pekisi ko finga mais recadrage te. Recadrage soke yé mutu o yé pour na ko saluer personnalité ya madame Bellevue ou azali produit na biso toko ya parce que toko ya naturellement ko défendre madame Bellevue parce que ana ba valeur na yé. Tant au mona maman oyo aza parmi les 50 femmes qui s'inspirent ba Monique apesaka le meilleur na yé pe azo éduquer masse. Bino boyaka bo sala théâtre boyela biso théâtre ezaka bo éduquer société mais boye boko boyela biso ba insanité na kati ya TV to loba te to ya na recadrage te po mama pekisaki ko finga tonton Mundi le communicateur qui vit mieux aye na recadrage aye ko finga ya gabité. Voilà tonton tokomi na biso na suka parce que matanga de peur que na perdre na loba mabe atape bakangi nde bango baolo batalobi mabe bakangi ayebi ke tobima na biso po leta na biso eza nango ka bon liloba suka tokabwana na biso esala vraiment suka je pense que famille Libota bo se désabonner na chaîne Alekechu ba chaîne na yekomo nango Lege TV na Congo Liziba bo se désabonner na chaîne MK alakisi biso kaza insensé en faisant passer ba bêtise au Gabriel alobi na chaîne na ye ya Gabi ça la vidéo yebisa biso mabe oyo Bellevue sala yo personnellement et vous permettre biso to se fixer que Bellevue sala yo et l'hôtel o biso to retenir eza que yo on reconnaîtra que Bellevue okenda des fois aux en tournage te makabeli yo mbongo ya montant oyo il faut ba futa bato donc ça la vidéo le roi yozara mama vérité ça la vidéo yebisa biso mabe o Bellevue sala yo ya Gabi n'a regretté hypocrisie na yo sérieusement. Voilà. Genre hypocrite. Sérieusement. Obenganga na téléphone, na estima que na émission oya ko loba makambo loba na téléphone. Mais na émission oya opesa o inquiéta tendresse te. Et pourtant na appel au regretta et contraignanga na exposer appel na o. Toto kutana na banque. Je pense que cette fois-ci o adresser nga sous parole te. Oyebi makambo oyebisa nga pona Bellevue oyebisa nga na yebisa na tikala oyebisa ete parce que nande komi lobela et cause à lokuta et puis effectivement ça et l'action makambo nyonso loba keza ya lokuta na yebite soki pe au Kabela Bellevue mais au sala be mission au reconnaître que Bellevue Kabela so mamolo bana Bellevue za ya solo tant mieux mais ceux za ya lokuta na boy na épargner bande ko na biso parce que na kana bestime ne belé pona ndeko na biso Gaëtan cet artiste wa sala musala na ye je pense que dans le comportement je me dis qu'elle n'a rien à voir na maman sala raso taliba intervention ne musus pas le bara mais tant que maman est censée quelque part pas à moi na ye. Bon, c'est normal, c'est naturel, on avance. Merci Nabandéonion sur Batalibiso, Bolanda Master sur Bellevue TV. Bon, continuer Olanda analyse na chaîne Nabiso sur nos différentes chaînes. Et puis Bobo Sanate pour notre transfert Yambongo. En tout cas, Bolongo na agence Oyo Yabapaya. Tobo ite Bapaya pe brosa musana bango mais ezana ndeko moi si oazo sa musala bien ko le kabache na Bapaya RMT Business. Voilà.
RMT Business ezali RMT Multiservice ezali ya Mama Tina soko lingo sa transfert en bon pourcentage eza mokie voilà pourcentage eza mokie osali transfert ya mbongo na yo na Kinshasa na Angola na Afrique du Sud parce que tobakisi na Afrique du Sud osali transfert ya mbongo na yo ozozo yango soko lingo ezala euro bapesi yo na euro soko lingo ezala dollar bapesi yo yango na dollar donc Mama Tina en tout cas bravoure makasi bozo continue ko pesa na bandeko ya média o bazo défendre ba bonne cause bo continue ko pesa yango olingo sala provision ya biloko na yo ya Njoli ya Sylvine Njoli so olingo salela yambe provision ko kende suko luka te contacter kaka ba numéro ozomona ya Mama Tina obengi osali virement bancaire na yo olo se déplacer à lisusu osali virement bancaire na yo bake kotikela yambe biloko nyonso aza nango besoin loso masango fufu donc ya Sylvine Njoli Bianca OK Maman Chantal Koupa voilà Maman Chantal Koupa agence RMT ezali na service ya kokende kotika biloko nyonso oyo tindi ndengo encourager ka bandeko voilà soko lingo encourager bango sala yango na nzela ya RMT Business ndeko palingaka famille Libota Mama Tina aza parmi bandeko bazo soutenir vraiment mosala famille Libota olingo sala transfert atana ba activité tozara nango contacter RMT Business na numéro oyo ya Mama Tina na numéro oyo ya Mama Dali ya France au contacter yango pour que basalela yo transfert voilà ya mbongo na yo pour que koma na tango nyonso bo soutenir ba activité ya famille Libota voilà message na ngai yango message yango na me babi panneau mususu maramba ba panneau panneau moko ndire na ville balongoli bokatani po ba omolo ba bokatani boteka wana bomekaki Voilà, merci beaucoup famille Libota, la communauté de la famille Libota, tout ça toujours wana focus shalom lilobaya leader malobaya mokonzi bino leader na bino koka ko bimsa ta slogan moko te mais maman na biso maman mosakoli aya na shalom ekanga bino nyonso te comparaison te na kumisa produit nanga produit nanga non c'est lango marketing Madame Belvi. Et merci beaucoup, tonton Moundirba, le communicateur cuvumier. Bakisele likolo Candy Star Simba mina maboko na ye Bianca Zanga bambote na yo yo la kiss Mama Takos depuis Londres bambote na yo Papa Alain Manteka bambote na yo pourquoi pas aussi Docteur Dieu merci beaucoup le papa na Prince Arthur Son Altesse elle est riche d'Ivoire Son Altesse elle est riche d'Ivoire le grand prêtre de la décennie et Sika idéologie et banda maman Nana Bokolo pourquoi pas aussi la grande dame maman Béatrice depuis Belgique la Belgicaine la grande dame 1 million de fois madame Esimbo on l'appelle la référence de la monnaie maman Charlotte moi dit tamboué maman qui n'a 5 jours avec poto 5 jours à zongel bisona qui sa Aratana problème, t'es ma grande sœur que j'aime beaucoup. Un grand merci à mon boss Igeting depuis États-Unis, tonton Yam c'est Yambe Bolanga la Bololeng Kemi et Nadaju autrement appelé Red Tum, c'est Nassimaya Bilili et Anthony Baosala Karamosala qui toko normal kaka et Zakinga Bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise. Nakana lo lenge nangana lingana sala émission nanga moi ko seka moi ko kamwa wanezali ki Samigra Amba. Tokutani mbala sima kimezala o mabota bino tokende ko consommer film na biso Mastor na Belfi TV. Merci beaucoup.